Mais ça qui j'ai dit naïe na coutier na tu ça programme qui non il faut to mimeka no peut-être ko landa été il a zobo peut-être mais il faut to mimeka no hôpital demain to expliquer à lui que non adana docteur ni moko boye atala kete sope atleta kai moi bien na la tuni wapi non akana chela anga na suis toi na ko na tongo toi na voiture to papa to kene na wana même à mon docteur moi tala bi bien comme boendeni yekuta sieki asieki abi ezaki ka limuka ande et déranger kinga mais na lia ko mo mo boende abi bien il fallait pas aller loko wana falo ye pala ngai yo zaka kiso yo ki moi to bien te oyaka. Bien, merci. Oui, Papa Chabazaki bénéficiaire il y a assurance médicale. Ndenge ba comédien sur Mikolo, il y a Kishasa, Bazali ba bénéficiaire nango. Donc maman Denise a ça qui est en faveur na Mikolo. Donc Chaba. Donc Bazaki bénéficiaire d'ailleurs tant que hôpital, ba kende na hôpital Mususu. Et tant que Sololi, non, Bolonga, on a beaucoup d'Angalima parce que Angalima est l'un des hôpitaux où ils ont la liste où ils peuvent artistes comédiens soins. Bakende Daikuna, bon, comme maladie ici, Kolaki, il est brusque, mais et Kolimba Moko est emporté. Obse ko tuponani papa. Obse ko ya après madame ndete ko tozana na bomo iboye. Tozela bo secte. Ko bese bela ma bête bela ka malamu. Mutwana zaki malamu. Mutwana même to le banana fona ke tozana no vivant boy. Tant on a vivant boy. Malamu basala na lukano eloko moko. Ko garantir biso le so bazo kende boy ba mama. Bana na biso. Ba ko tika nani pona place la biso. Ko basali mingi. De wana nde ko to mutwana ke besoin na vie bana bosali musala. Donc le coup là parce que bozo sala musala mingi mais bozo zo a descendu la ville Dengolobi. Je ne peux pas aller encore dans les détails parce que nous devons maintenant voir des médecins. C'est aux médecins de nous dire quoi. Mais nous, tout ça profane dans le domaine wana. Donc surtout moi je suis une voix aussi officielle. Lorsque je parle de l'entraînement technique contre ma communauté. Donc on a de coach en contact, on a vu l'information. Le vieux le président de m'a envoyé rapidement. Donc R toujours on est reçu la moi détail non sort et il y a l'autre ministre de la mais là tout le monde est artiste et baïté tout le déplorant ça fait très mal et alors très mal à l'exception de ce truc comme ça parce que les gars nous avons déplorant jusqu'à la dernière énergie tout les gars qui fait quoi na ba on lui d'invitation pour lui tout les gars mariage ba on lui à pour l'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.
capté l'émission pour intervenir sur le que nous sommes en direct de la maison de l'artiste et comédien Chaba Moscovite qui a tiré sa référence, bien évidemment. Abelaki, malade naïe, Zalaki, Yamokoussé, Mambo tout ça là. Certainement, on a des détails, Yambo Bélé, c'est dans le site interview, la famille, Tokosolana Mandeko, Tokosolana chez l'artiste et comédien au Baroya, Tomeko Solana, Mambo Photopé, c'est plus de détails sur la disparition de l'artiste et comédien Chaba. Restez branchés sur la télévision pour comprendre où ils allaient la disparition de Chaba. Atiki Biso Moscovite qui n'a pas fait mal sa carrière. Aujourd'hui, il a été parmi les piliers. Il y a comédie, il y a Morgana Biso, bien évidemment, ça rappelle la RTNC. Donc, on remet un peu des détails sur sa carrière aussi, sur sa mort. Récemment, je sais sur la télévision. Bon, tu te programmes. Merci à deux carrés derrière la caméra. Voilà, merci beaucoup. Donc voilà, Toza Awaka Kalamatanga, l'artiste et comédien Chaba, qui est à Tikibiso, ici la famille, ça fait très mal sa disparition. Et alors c'est mal, très mal. Acceptons de voir tout ça parce que les Ronabiso Azali artiste Asali Mingi et alors Mingi na comédie, topé na théâtre en Ronabiso. Oui, bah, il y a groupe Salongo et puis il y a membre effectif. Il y a RTNC, chaîne nationale, mais les artistes Chaba Kofi, je pense que les détails au cours, entretien autour de la bino parce que les Ronabiso Chaba, les artistes Oumeli na masolo, mais ce qui est regrettable, tout le monde a reçu qui est artiste Kofi, tout comme les artistes Moko, malamango va révéler, mais jusque-là, il est presque 10h30. Mais là, tout le monde est artiste, tous les déplorants, ça fait très mal. Et alors, très mal à 7 ans de souffrir comme ça. Parce que les gens tous les déplorants jusqu'à la dernière énergie. Ce que vous qui fait, tu as une invitation pour lui. Parce que vous mariage, mais ça va créer un petit biso. Mais si vous artiste comédien, tout le monde m'a dit que a expliqué que hier, mais est-ce que il fallait que Bazalaka na succès, Nazaka na ngokala, Tozalaka à la toile, Nazaka na ngokala, pour bailler belé, il fallait que Zanambong belé, pour bailler belé. Alors, on a tous déploré. Restez branchés sur Afrique Télévision. Je pense que beaucoup de gens ont surtout par rapport à la réalité. Voilà, merci beaucoup. Chers amis internautes, artiste et comédien Chaba, Tomoni Rémi Kovodor. Rémi toujours présent aux obsèques, toujours présent dans la douleur. Bonjour Rémi. Bien, bon nuit. Ouais, qui m'aide à lui. Tout le monde est très trop matinal. Si pas artiste et comédien Chaba Tikibiso, on a évité un mot rapidement. Bon, Ezaliwa et Ezi papa Aliso Chaba, et c'est un qui est aux Alawana pour nous partager Mawa, pour nous Kabola Mawa. Donc, moi, je couvre donc tellement que nous sommes tout ça là regarder. Donc, on est à Tongo Tozaliawa, Tozozela, pour Yaouloba Pézalina. Pour tout le monde a raqué. Bon, dans le ballon, on était pour la quantité déjà 11h, on était là, on va combiner. Comme ça, il y a 11h dans la zone, on va éteindre à Kolobané. On a un moment où on peut oui, dans la 11h, on a un moment où on peut parce que tu vas dans la bande là, il y a 11h là. Voilà. Merci beaucoup, Tozo Nielayo. Tokotana na kati, Awaiza, Bipai, artiste et comédien, Chaba, Abane Kofanda. Ici, c'est la famille. Donc, j'espère que vous en avez. L'artiste n'est plus avec nous. Il y a sa famille, nous voyons aussi des journalistes. Ça fait très mal. L'artiste et comédien Chaba Moscovite. Ça sera tellement kitoko. Il n'est plus avec nous. Voilà la famille. Et la famille biologique vraiment bel et bien présent pour nous informer Bino Balandina Biso et partout à travers le monde. Nous allons voir Papa Chaba
nde akopesa biso badetail toyeba papa Chaba akufaki na nini et puis nini oyo esali emema papa Chaba na liwa et combien de temps ezwaki malade na ye pour que lelo atika biso akende et mboka ya bopemi. Bonjour maman. Comment on Gisèle. Maman Gisèle, oza nani pa ya papa Chaba? Voilà, moi na liboso maman Gisèle yebisa biso na malade ya papa Chaba ibandaki ndenge. Malade ya papa ezalaki omendeka ngamaki asali 2 mois kota toilette te mais abandaki kotambola quand même abandaki kotambola tellement elekaki komo déranger balakisaki même bakisi amelaki mais esimbaki te baye kolakisa ye no vie asomba banguba wana bokoko wana efongola nde papa asombaki kisi wana abandaki aliaki yango donc papa aliemba mondimo efongwami ezokangama susu te bon mpona koumia maladi ya papa aumela maladi te ezalaki juste libumu wana efongwamaki ye ezalaki dimanche passé nde ayebisaki ngai mponga nabengaki na telefone abina ngai no dimanche naliaki nguba wana libumu efongwami nga mais ti sikoyo ezokangama te naokoka pa meme kotelema na mbetu nazaka na mbetu so natemi nazoyoka vertige ngabi ok ça va na oya mpe na ye natali eza papa azalaki na mbeto akoka pa meme kotelema ata koloba mpe makasi azokoka te na esi papa tokende hôpital binanga non eza problème ya hôpital te ezaka problème ya libumu kaka soka libumu ekati nango na okomala ngai bien eza kutu mambo ya hôpital te epuis papa alingaki mpe te likambo bato bayeba ya maladi na ye alingaki mpe bato bayeba te mpo ezalaki yango ya grave te ke non bato ayebisa bato ke non azobela alingaki yango te même ata bafamille mosusu mpe batikali mpe koyeba mambo te mais esalaki nini po akose retrouve na Ngaliema si je me trompe pas Ngaliema mais ezalaki jeudi na ye nakuti ye toye kosala programme kino ifo tomemeka na hôpital tokolanda ye te ye azoboya hôpital mais ifo tomeme na hôpital tema toinsiste abi kino aza na docteur nde moko boye atalaki ete so mpe atretaka ye mwa bien nga natuni wapi ono aka na tiela awa kaka naye nazwi naye kuna ntongo toye na voiture tozwi papa tokende na espace wana même ata ye moko docteur yango atali abi vie okomi boye ndeni ye kuta aseki abi ezaki ka libumu kaka nde edérangeaki nga mais naliaki mwa eloko mo boye nde abi vie ifale mpo olia eloko wana fale oya epala ngai yo ozalaka keso oyoki mwa zoto bien te oyaka mais koma olie eloko wana fale pa abi bos ese esalemi déjà abi bon vie kotala o nde naotala boye makilano eza ya okita na attention na yo eza bien te atindi biso na hôpital yango na Lingwala toke na hôpital ya Lingwala na batali bakomi bakisi bakomi baexamen mo boye esalaki banona quelques dollars po tokende na mama ye motoke kosala babandi kozongisa mai ti bazongisa mai azobaluka kaka azolela kaka azobaluka wana na dispensaire yango te wana sikoyo tochange toke na nini te ana Lingwala docteur oyo toyaki kokuta ye ayesinga ono mama nga naki otika mwana ota classe naki kotike na ndambo ngabi ok savo no nazoyaka siko akei atika suku ye ate toye kokoma ba 18h docteur oyo efali alala akoti ntango atali dossier na ye fiche na ye aye atali abi vie nini abi oyo nanga ezaka libumu so ekangami kaka bafatigue mpe so esi ezaka fatigue mutu esala ngai donc so nakomisa makasi na otelema na okende na ngai kutu nde naza boye na olala na hôpital nakeka lelo naozongaka lelo docteur ata atali na makila atali na situation na ye ezaki bien te abengi petit frère na ngai libanda bino namoni yo ntoza mwa mbala yaka moni papa ndenge aza boye situation na ye namoni yango eza bien te epuis makila na ye ekiti kotala ye kaka mpo batalaki mpe nini ya makila nde ekitaki so na ba 33 boye aexplike petit frère akoti akokoyebisanga te mama okota na koti abi oyebisi gonte yabi te nayebisi ete abi oyo okoyebisa ye
nde tobimi libanda aexplike nga tema tozalaki na koko mwa ayebisa koko eza te mpo esala koko bien te ayebisi nga bi bon problème eza te tozokende abi mpo nde namoni papa so tokomi ba aire moko boye eluka toluka makila mwa mbangu biso a toala makila te po bokende hôpital ya monene donc basala transfert quoi na hôpital ya monene asali mpe banini akomi biso lettre wana na nga na bakisi azwi akomi no na bomi nyonso na kati wana to bokoma kuna bopesika docteur abi tokengalema petit fois lokola abengaki tokokende mpe boye te tokobenga papa leki kobenga papa leki no boya na ye na kitambo nga naozela bino na kitambo ngabi bon ça va tokeka kitambo nde toye tozwi taxi tozokende tokokende na biso na kitambo papa ayebaki ke tozozonga ndako boya boyaki hôpital même na hôpital abanda koyebisa bango ke nakopesa traitement mbangu mpo nazonga ndako nga aza na mposa kozonga ndako na olala na hôpital to tokomi na gb atoninga ndako yango eumeli boye nde nini tokomaka te nga abi te tozokende ndako te tozokende hôpital nga naza na mposa ke obika tozokende hôpital papa asili po nyokola nzoto langa boye mpo nani nga abi ke ekozongisa nga na ndako nde boyonyokola nga boye po aniseke bolingi nga te bomemamema na bohôpital ebele boye nga abi te papa tooluka solution obika komi mpe na kitambo wana batali mpe nini lettre wana oyo batindaki biso wana batali lettre ya transfert wana bango basili biso na labo ya makila epe kuna tosali mpe bamazini ya makila babisomisai tutu mobimba papa alali te azolela kaka azolela petit fois na ntongo ntango akoti ta babengi muteba ngabi joseph yo loko oza na kashi ne yokota koti papa ayebisi eke no naza na mposa nalia mwa eloko mwa ya moke joseph abinanga ozizo papa abi alia kabi me sikolo dimanche oke kosomba biloko yango abi abimi mpe ake koluka yango na kitambo wana ezala ete amati kutu moto bake ti nini magasin bake basali omelete ka bakomeli na magasin abengi papa masumu aexplike papa masumu abi me biso toza na nini na biso kaka na biso tozwaka traitement na ngalema bolongole wana ka sikoyo bokende na ngalema donc papa Chaba pe ninga azalaki wana azalaki na carte de santé po bapesaki bango salongo mobimba apesaki yango aye wana aexplike nga bina ya jise nabengi papa masumu abi tolongola papa ka sikoyo tokende na ngalema aobenga kutu papa elombe abenga papa elombe ka sikoyo tokende kuna nabi ok ça va bokende na kolesa ye comme ça naotinda baya na kantine opangusaka mosio lokola yoza mwa mobali opangusa ye bochange bilamba botokende baye mpe bachange mpe bilamba wana tozalaki mpe na papa leki azalaki wana bino ça va nga na olanda bino bino bokende okoti mpe na wana papa tika esu kodeklare te wana bolongo na kitambo mpona bokende ngalema voilà tokomi mpe na ngalema bayambi biso tokoti kaka bayambi biso bamo babino fo batia ye na oxygène nina eza bien te eza na papa moko tokutaki wana ye asombaki yango mibale babengi babino bango bazozongiselo mbongo wana fo totia ye oxygène ene etikali wana atie mpe papa bamo basenga ye so baexamen basenga ye baexamen moko boye bale basala ye bakisi mo bakomi wana ifo bapesa ye ezalaki okadikola ke tosombi bakisi wana bapesi papa okeno so basala baexamen mbongo basengi esengi okwa $200 siko totai na maboko toa na mbongo mais carte wana babaki ke carte wana eza ya bango baozwa traitement ofele voilà siko koma tobanda su kofuta mbongo oui petit frère abengi lisusu papa masumu abi mais adoye awa tala babimise biso parti boye po basike kosala examen esenga $200 abi comment nde papa masumu abengi siko nani elombe te la fondation na bango wana papa elombe siko nde abengi fondation wana ntango abengi fondation wana nde mama wana komene abengi na fondation mama ya Denise Nyaki oyo aza responsable ya makambo ya santé wana ntango abengi bango nde ye abengi siko na numero ya papa tema petit fois azalaki na telefone ya papa ayambi ona bopasenga
nani docteur wana azo compliqué bino azosenga bino bambongo wana bakoti na kati na telefone bandi okankila bango koma mutu aza na carte na ye botangi yango te bolango mpona olimbisa biso ekutu tobandi ya kopesa ye traitement bona boye eleki babimi mpe wana okutu bakomi osiki ya biso kuna na kati nga bia boki mpe bango te mpo bango mo nde bayela biso ke no tofuta $200 mpona baexamen wana poso bayebisa biso te ke tofuta $200 tonga mpe tobengabenga mpe baninga na ye mpe te loka babai tofuta $200 nde ao nde tobenga baninga na ye ofandi batie babandi opesa ye traitement mais mpo bapesa ye ma traitement normal ifallait nini na ye ezonga souffle na ye voilà respiration na ye ezonga normal po baba topesa siko traitement baba tosalela baexamen tofandi ti ba 15 heures natuni petit fois andokota kuna ngabi siko moni ndeni azolela kani nga bando lela mido kolela ane eza lisusu te namoni sikoyo akomi mwa kimia ngabi nzambe merci alala tapongi asali mikolo ebele alala te alela kaka ngabi loka azwi pongi otiki alala ngabi bon loka tokomi ba 15 heures nazonga naki kosuka depuis ntongo nasokoli te comme ça na ya natika yi bango nga nake kosokola kozonga nazozonga na musika na nini na taxi namoni ye azobambana na si na moni ndiye nani petite sœur na musika azolela motema nanga bango odeti na biseki na bitemisa mwati na kitaka meme ata nakomi na destination te na kitaka ono mama azalaka me tokoma akoka ete na fongo kaka kosemba moko akotilela kolela mama lelo oyo tobongisi Papa Chaba icône ya théâtre populaire et cinéma ya mboka na biso toloba eza imprudence peut-être pour bazala na carte de santé imprudence oyo bino moko peut-être bokometaki mpe po bahôpital oyo déjà bacarte oyo basibla bahôpital moko boye mpo bazwa basoin mais bino bokendaki nene badispensaire ya pembeni ezalaki ye moko ndenge alingaki to ezalaki nene ye moko mpo alingaki mpe te ke ekoma na donc bato bayeba te voilà bayeba te mpo ye moko banomona yango kake ezala yango ya moke kosila voilà po ezalaki te ke makasi maladi moko ya makasi ke bamemamema ye bakende so na bahôpital ya minene ye moko abandi olinga yango te wana abandi otambola na ye ntango aliaki ka manguba wana nde efongwamaki nde azalaki su na moya otambola susu te akoma ye kamba mona mbeto voilà akufa elobi na baheure nini le 19 akufai na le 19 na ba 17 heures voilà le 19 na ba 17 heures Papa Chaba atiki azongisi molimo na ye pa ya nzambe message nini okoloba par rapport ya bato nyonso oyo baza kolela parce que Papa Chaba aza moto akolakisa te partout dans le monde baza kolela Papa Chaba Moscovitch l'artiste na bango basepela oyo banda théâtre kala bane ebele en tout cas aza référence ya théâtre congolais message nini tant que mwana na ye fille ene na ye okoloba na bato nyonso bayebaki papa lelo papa azaki message nangaka papa saki est-ce que vous avez l'état quelque chose pour nous observer papa ni peut-être pour papa tout ça là na émission ils en a bilo muso papa mérita de son vivant les lois ta papa Koufi est-ce que nino ko loba ba ko ça la taba reconnaître papa atatang ninga kebo ça c'est ni tabasunga biso batika biso te papa azalaki ya mutu nyonso ya biso nyonso kwa voilà azalaki ya biso nyonso ayebani partout asali ebele pe en tout cas ya kokosana eza te oyo nyonso ayebaki papa oyo nyonso aza na souvenir ya papa en tout cas eloko wana ekota ye na motema mpona papa masumu na bakomene nyonso koloba nini mpona bamesa bawana baza bapapa totikali na bango bayeba kosunga biso bana totikali na bango biso nde papa akei biso totikali na bango. Papa tiki bino nombre de combien d'enfants vous avez bana combien? Na moment toza 2. Ngai na petit frère Akema. Papa tiki bino bana mibali. Po o msusu akufa, petit frère walandanga kufaka.
Papa Chabati Bilomi bah pour te présenter ma condoléance d'abord donc Matanga Eza pour l'instant le programme Salamité hein le programme okomisinga mokolo mbala moko okomisinga mokolo nana banotela mama opisinga bikumba Papa Sami ata komonte natika kobenga yo yaya nabenga yaya nabakaka Papa Sami makila na ngai yaya na ngai nazokoka te abandeko lelo nalokufite artiste lala totambolaka biso mibale le premier août yo ndopesanga makasi alitelema Tenga boti kama mama nzoto leo kuna yesani na kuti mwana kumwe pembe uti wapi kumwe na yebi amuse kumbe bibi na yofi kumbe bibembe uti wapi tozalaki na yelobi ake wapi tozalaki na ye ake wapi alana kuzoga na ndenge nini alana esika manini ye moko ndenge nini nakoloba nini na bafamille nakoloba nini mpona mwana ngai kumbu euti wapi kumbu ya sika euti wapi babatisaki na sango ya wapi babatisaki mwana ngai na sango ya wapi nzambe na ngai mawate mpona nini yesu na ntango ya pasi ondimaki kosuka makila na yo nazwa lobiko yango lelo eke wapi pa ya sami de l'artiste et comédien Papa Massassi, très présent, toujours très compatissant parce que Yazala toujours c'est un artiste Asara Moussala Kitoko, Tomoni Aye Awa, et puis dans le quartier, Makelele, Bazolela, Vecha Bakei. Son départ fait très très mal dans cette quartier, en tout cas, un artiste et comédien qui n'a pas fait un ras-le-bal en tout cas. Les artistes, Salim Moussala Kitoko, c'est Pélissi Batu, et puis voilà quoi. Donc ça fait très mal par rapport à sa disparition. Tout le monde en est, maman Naya Léli, petite sœur Naya Léli. Et puis moi Nanaï a expliqué des choses détails. Alors ça fait très mal en tout cas, très mal. Et puis voilà. On doit bien sur place pour me dire que la situation est grave. Dans les chats, on va mettre les gens dans l'aliment, on va tirer les gens dans l'oxygène. Déjà, et comment il m'a dit. Alors, moi, est-ce que on a une réalité parce qu'on a une balamoko, alors, dès tout ça, l'émission, tu as annoncé que tu as émission qui a été tu vas s'embêter la faune à biso, tu vas s'embêter vraiment d'ambé à Ukashaba Mawa. Tu sais que Mawa est Nzambe Kaka parce que tu vas Nzambe change ta vision, change ta position, tu vas Nzambe te. Donc, le roi Nzambe Yazali, tu sais que Mawa Kaka Mawa, va prier tout ça là. À ça là, moi, changement, c'est l'autre, ça, une émission. Et pendant une activité, on a bien dit, à 16h, il va se faire déjà Nangalia. Et qu'est-ce qui se passe dans Nangalia? Mais papa pense à en tout cas, tout mes capots, tout nati, bat la obé, n'a pas besoin d'information. Bah expliquer malade n'a obé la tête. Et l'homme a expliqué
ayebi eloko te azalaki te, c'est comme pasonzo abengi ceux qui n'étaient pas sur place, Yves akekuta déjà moto akufi déjà bakutika kochaka Congo aleki boye akufi esili. Donc ce que j'ai pu kozwa na nsima oyo okoki ya ntango toye na butu avec tosololi na semeki na biso moseka abika ke esali yango 4 jours oyo vieux chat bazoka libomo mpasi. C'est 4 jours. Et dans 4 jours, on a avant-hier né, ameleki kisimoko parce que constipation c'est là qui. Ameleki kisimoko où il s'allait que diarrhée. Voilà. Tant il s'allait diarrhée, on dirait dose de kaki. C'est na tout une question mais qui si amelaki ni ayebité. Est-ce que carton ngo bozana ngo na tout nie on sait à mon avis qui c'était avec qui c'était yemo abika asoma kisimoko ya pharmacie ameli na ndenge na donc pesi moi mobulu na libumu. Alors et ça que on dirait d'après moi nouvelle tout ça qui a piqué crise à partir à voilà ndé yango ba memaki na hôpital ya pene ba comme na pene non au moins te bokena kitambo ndi bakena kitambo. Alors à partir kitambo ba comme makila est diminué bazongi si sachet moko ya makila. Alors comment ça sachet makila ndé elombe aye kobenga non masumu ntango mwana abengi masumu ayebisima président masumu abi non bokende directement na Ngaliema avec contrat ya la première dame on m'a dit que je salue en passant donc avec contrat na ye oyo ya sur la fondation des signataires ezali nani Ngaliema ezali na kati moi ntango akende HJT baopito ezali ebele me Ngaliema na kati masumu abakende Ngaliema ndé a informé président à Canton Ilombe ben a bengi pour leur dire qu'en tout cas bakende na Ngaliema c'est mieux au lieu de Kitambo. Alors l'équipe wana ntango bakomi na Kitambo ndé sikoyo résultat ya libumu a traité que déjà bapesi première ordonnance deuxième ordonnance ndé ça je peux examiner ya libumu pour savoir de quoi s'agissait. Bon à 15h voilà. Donc voilà, on n'a pas eu vraiment le temps. Il y a un petit regret, Zali. Comme on a fait une Nairobi, Ngaliema, Gisèle, Ngaliema, Baroussin à $200 pour un examen, pour un disque, pour une carte santé, assurance. Je ne sais pas comment. Non, moi, tu vois, tant que tu es là, il y a des choses où il y a plus que les colos. Parfois, il y a une quantité pour en savoir plus. Chaque membre effectif na carte ya fondation ya Premeda. Donc, à la carte na parce que carte etikalaki. Voilà. Ba ki na ba retrouver carte te. Tant ba comme na Ngaliema asali sikoyo comme client moko aye facture ebimi. Voilà. Siko tango nani le frère ya Chabape à comprendre que facture ebimi ndenge nini président Lombe a dû battre activa. Voilà. Dans a dû battre activa, ba on va se facture déjà 110 000 francs ebimaki, deuxième facture combien sur ebimaki. Alors tango déjà et le va avec battre activa. Il y a dimanche. Puis ça alors, basu BBC. Donc basu BBC maramoko avec Ngaliema pour dire que douane a membre na biso donc il y a une carte. Donc l'intervention ya BBC, ba il retrouver carte ya Chaba. Donc la famille n'a pas payé donc ils a eu tout ça qui est résolu. Voilà, et président ça doit être biso partout dans le monde, c'est ba ni ba souvenir ni oyo garda par rapport il y a pas de question on c'est plus de 30 ans dans Zanaï. Vous pensez qu'il n'y a pas de souvenirs. Je préfère qu'on ait l'essentiel de la question souvenir. Voilà. Question souvenir, les amis, Lingani, les 3-4 jours, beaucoup de souvenirs. Mais vous avez plus de 30 ans dans Zanaï. Il y en a plein. On n'a pas le temps de souvenir en Union. Voilà. Maintenant, Papa Chaba, Papa Massassi, il y a ces donc, nous allons continuer la vision. Non, président Massoul, on nous a appelé. Le président Elombe aussi a été contacté et tout ça. Non, c'est parti à Kitambo, c'est-à-dire
déjà akomaki na Ngalema déjà azaki prise en charge sous oxygène c'est-à-dire que le cas ezalaki malamu mingi te c'est-à-dire cas ekomaki déjà moi yango moni ke batiaki moko sous oxygène donc c'est un peu ça. Mais je ne peux pas aller encore dans les détails parce que nous devons maintenant voir des médecins. C'est aux médecins de nous dire quoi. Mais nous, tout ça profane dans le domaine on peut, surtout moi je suis une voix aussi officielle. Lorsque je parle de notre tenir compte à ma communion. Donc on a côté en contact, nous avons eu information. Le vieux le président Lombe m'a envoyé rapidement. Donc on est sur le détail qu'il y a d'autres minutes de l'option à loi. Mais là, je ne peux pas déclarer qu'il s'agit de ça et ça. Nous avons d'abord sous réserve. Après notre concertation, là, on pourra dire quelque chose. Ce que nous avons fait, c'est juste annoncer que nous venons de perdre l'un de nous à la personne du vieux Chaba. Donc c'est un peu ça, on se limite un peu jusque-là dans le niveau. Mais kota là, il va pas question c'est quand tout le monde va comméder sur le Kifeli. En tout cas, tout ce que sango, tout le monde a besoin de ça. Tout le monde va dire makila, tout le monde peut pas te délai n'engue tu as na butu, mama chako n'engue to yaki. Mais kota la koyoka sango ya liwa ya papa, en tout cas lobby to zaki awa 4 personnes on a la monaki. 4 personnes Gabriel Tumbata nana ni et papa est lombé. Voilà. Mais kota la lelo oyo n'engue to yeli que ceux qui artistes papa va plus faire ça mutamukiete, mutamunene. Mais quand on a des comédiens, on a un nombre, banda 7 heures, 6 ou 12 heures, beaucoup qui a 10 personnes. Je pensais que j'ai mis ma montre, je l'ai oublié. Bon, il faut voir. Ok, je comprends là où part le problème. Donc c'est toi et tes amis. Parce que déjà dès l'entrée du jeu, vous comprenez déjà que vous avez la biso. Non, ok. Bozo mona, boye mouké, boye. C'est quoi ça? Ça fait mal. Attendez. Moi je ne fais pas partie du groupe Salon. Attendez, je vous explique. Sango et Panzani Nabuto. Il y a des gens, moi j'ai des gens qui m'appellent aujourd'hui même, à 11h, Bazo soit Sango. Voilà, c'est pas obligatoire mon sa compte à Facebook, to WhatsApp, na lubu. On doit rozala a su problème informé. Les gens m'informent pour ne pas confirmer. Parce que ça c'est comme mingi na ba rimer. Bazo doit pas confirmer ngabi OK c'est vrai. Ah bon, mais les gens commencent à mais quand même vous en avez plateforme. Attendez s'il vous plaît, il m'a posé une question, laissez-moi le temps de répondre. Merci. Même plateforme, est-ce que mon côté WhatsApp c'est mon côté net vous comprenez? Sangweka ilobi na buto. Bobi batuya ki andam. Vous savez nous sommes sous couvre-feu. Nous devons avoir sango 22h. Azawa bina commune à Kinshasa et puis batuya na prendre d'abord l'adresse. C'est moi qui ai communiqué l'adresse un peu tard. Les gens demandaient l'adresse eza wapi. Ils ne savaient pas l'adresse. Pas qu'on se débarquer, qu'on se déambuler tout Kinshasa. Parce que les gens ne savaient pas l'adresse. C'est aujourd'hui, lobby, très tard la nuit, que j'ai communiqué la résidence. C'est hier la nuit. Il y a information. Il s'agit bel et bien des artistes. Des artistes. Mais surtout, il y a un engagement. Il ne faut pas qu'il y ait des commandes d'engagement et puis venir. Nous sommes les avant-midi. Comme nous les après-midi. Laissez cette journée mourir. Pourquoi la bactère ne pense pas que ce moutoyete qui a un mawate. Vous comprenez? Vous comprenez que moutoiso a été un mawate. Là de 1 que moutoiso sango, moi na yogi sango, pas na ye. Na kati moni bactère. Donc yozo mona batono soit moindre. Non, toi tu ne donnes pas, on peut se bactère au bazar valeur. Non, là je suis mécontent. Non. Là on doit arrêter. Parce que bactère on se baye wana moni bana kati, yo moni ba batina te. Non, ba moindre, batina te. Il fallait kaka nani aya, nani ndazala pour moi. Il faut pas comparer, papa. Il faut comparer nini. Que matanga badiana, c'est quoi ça? Laissez. C'est aussi une question d'affinité. Peut-être Diana, au moins, elle était un peu jeune,
Hein? Peut-être affinité peut ça compte. Nous on ne peut pas, s'il vous plaît. C'est pas une guerre de génération. Moi je suis. Il ne faut pas pousser. Moi je ne serais pas avant midi. Avant midi pour Viechaba Koufi Lelo, faut y avant midi. Chacun aussi a ses programmes, chacun a son emploi du temps. Sango Bamsou Bazion Lelo na Tongo. Laissez le temps, c'est la commune de Kinshasa. Moussoua Zaranandjili, Moussoua Zara gauche. Laissez le temps, laissez d'abord la journée mourir. Donc comme Tina, pourquoi ce beau monde là? Ceux qui partent, c'est Balakati, mais tu vas tomber la maïté. Au moins, il y a des artistes, il y a beaucoup d'artistes, mais comme le Lugazigo, il y a quantité. Mais vous ne tenez pas compte de la qualité de ces gens qui sont là. Mais non, il faut respecter ces baobas. Le vieux Massassi, le président Elombe qui est le coordinateur du groupe Salon. na télévision. Soué nange zalaka un jour penza na matasen moko na lipati na Solange na taliba mama bolingo na ba obaza na poto. Donc jour à liboso na zara na scène na papa en tout cas vraiment na sepela ma casse parce que personne mina motonia sauter. Kaka ndenge tuzo continue na biso namoni président Elombe azali un peu occupé azali ko sala communiquer surtout donc il faut comprendre pour tout le président Elombe za passi mais to profiter car le roi tout moni boyé après ça ta moi à 30 secondes ça va permettre biso président Elombe ko limbisa biso muke. Pourquoi tout le monde est boyé, tout profiter parce que ça m'a mis ça là et belé surtout. Président, vous allez proche, il y a des artistes comédiens nyonso na Congo, surtout na ba oyo bazwaka traitement, il y a contre maman Denis Nyakero. Tout le monde est ba. Pour préciser biso, est-ce que papa Chaba y peut azalaki parmi? Bien, merci. Oui, papa Chaba zaki bénéficiaire il y a assurance médicale ndenge ba comédien nyonso ya mikolo ya Kinshasa bazali ba bénéficiaire nango. Donc maman Denise asa qui a reçu faveur na mikolo donc Chaba donc azaki bénéficiaire d'ailleurs tango aki hôpital ba kende na hôpital mususu et tant to sololi non bolongwa kuna boke na Ngalima parce que Ngalima eza l'un des hôpitaux où ils na la liste ya où et puis ça artiste comédien ba soin bakende na ekuna bon comme malade ici kolaki est brusque mais et kolimba moko et emporté voilà. Je pense que déjà na niveau ya fondation déjà bazadi a saisi par rapport à l'organisation. Oui parce que bon balandaka dossier à santé ba comédien moko tant déjà liwa la fondation maman Denise Nyakero Tshisekedi déjà saisi à liwa ya vieux sable. Bon tout profiter mbala moko wa lokola yo surtout dans melobe na bango ba te comédien mais ça ba réseaux sociaux lo mo c'est puis singaité personnellement ba tout mususu basolo mabe mingi pona likambo Italie ya papa na biso ya ndemosi qui va payer visa ndemosi a voyager souté tonto yeba o préciser pour ne loko nso lo ba madia mabe o préciser ba ba yeba et ça mi ndenge ni juste non nanu nazui information officiellement mais naza parmi bat bazaro banga un peu ceux qui za bongo nga ko surprendre ngate parce que Afrique du Sud a bloqué banzela nyonso par le fait que monde entier est épicentre, il y a 4e vague, il y a coronavirus et Afrique du Sud. Et bon, plutôt na bango baza débordé. Bon, plutôt ils a débordé. Tu échanges quand même des amis et des frères qui sont médecins là-bas. Avant, ceux qui ont bon, parce que j'attends à suite officiellement, ceux qui ont bon, ça les refuges, je crois, c'est par rapport à l'incapacité de l'Afrique du Sud, il y a des malades, baza déjà bon, plutôt sud-africains a débordé. Na ba cas ya Covid-19 et belé et je pense que ceux qui ça les refus ceux qui ça les refus c'est par rapport à cette réalité
Mais je pense que diplomatiquement, ils vont trouver toujours des prétextes. Mais sinon, l'Afrique du Sud de l'Elo est comme une difficulté aux étrangers, surtout dans le cas de maladie. Parce que les médecins, tous les personnels soignants sont débordés. Mais faut-il encore une confirmation, il y a le Cambouan au lobby. Non, une confirmation. Je pense que communiquer mon connano et pessamité pour na Chaba au patron retenir. Mais tout ça justement pour tout sur la famille. Je crois Papa Massassi Alobaki, l'homme appartient avant tout à une famille. À ta PDG d'entreprise, à ta président de la République. Bomonaki Etienne Tshisekedi Wamulumba, tout grand qu'il a été et qu'il est encore. Mais Ebembe et Yaki famille Mutekundi. Alors Kaza une personnalité à la République Tshisekedi Wamulumba. Donc famille Mutekundi. Ebembe Mobutu c'est Seko Kungwendo et yana noté parce que famille ne permettait la République et l'Ongola Ebembe na Maroc et ya Awa. Donc la personne appartient avant tout à une famille. Et c'est un respect, il y a réalité on a des groupe salon toyi Awa tout sur la famille. C'est vrai que dans un premier temps, ils ont nous à chaud toujours partagé de leur nalibota. Mais n'a pourquoi c'est qu'à espérer se calmer, nous allons échanger avec différents responsables et la famille Toyeba. Quelle orientation on prend? Et puis Toyeba parce que Sable c'est un cadre RTNC. Toyeba comment disposition RTNC rejoindre. Donc là on ne dit encore rien. On ne peut pas officialiser un programme. Ça ne le sera que après Masolo et la famille de tous alliés. Merci. Merci. Chers amis internautes, toujours dans ma table, tout le monde peut arriver à maman, tout mais quand peu sur la night, quelles sont les émotions au Zaki? Bonjour maman. Bonjour mon fils. Lelo, artiste et comédien, Moscovitch Chaba, qui est votre collègue, accueilli. Atiki Bisso, Moni qui est Malamobote déjà. Et alors, quelles sont les impressions par rapport à la disparition inopinée, brisque, Tokika Keshaba, Akoufi? Merci mon fils pour notre tournoi. Dengo lobi que Akufika brisque pendant des pips toyo qui Akoufi brisque parce que tu es malade à Bela qui te. Tout ça qui est dans mon salon, semaine passée, tout ça le mouvement, la biso a grève, l'air va changer biso. PDG Aïna Bisso, Yazala qui accueille. Tous ceux qui sont ensemble. Mais tous qui il y a malade. Donc dimanche, donc hier dimanche, l'église va zobenga bengani ni boy. Et là c'est l'église là que la boy, na wandi ba mama ba bengi. Atuni nini? Hôtel ozawa pinga la zone église. Tokito soka papa Chaba Kofi. Papa Chaba Kofi. Est-ce que Abelaki pour tous ceux qui ne calment qui tellement comme na biso ya mouvement ya grève. Hôtel après que crise va qu'elle en galia. Balobika Kofi. Passe dans les années comme on a artiste et comédien Kokufa c'est vrai les années mystère moro beka nzambe le mutoyebi passe dans les années comme on a réalité ezo comme la bino mingi. Quand on retrouve que passe les années pour na nzela motonyo soto. Okweba mukolo ba katolo ba yembi mujamba bi toyebi ngongate toyebi mokolo pete. Donc le ko toyebi ngongate toyebi mokolo te tumike zaliwa eye kaka. Bon to pesa nzambe te po ye moko nzambe alikaki na liwa akufaki meye le ko lazaki mwana nzambe le roi des rois après 3 jours il y a assez quoi qui mais biso toujours kende kaka libela soko limili nzambe okebe so nyimi satana yumoko bisoro nayo donc pona bistobika pona ngana ebika liwa ezaliliwa pa bende po toza susu na toza na shaba mususu to ko sala role nae biso to salaka musala ya lisanga musala yo za lisanga te tala ndembo ye belebo parce que po za lisanga mais siko role nae muto ko sala yango est-ce muto ko sala na ko sala malam po ba kende nyo surtout muto remplacer bango azate hein donc voilà, surtout vous qui n'est pas dans le groupe Salon, vous avez partagé beaucoup de souvenirs dans le groupe Salon. C'est vrai qu'ils ont belé, ou partagé dans le groupe Salon parce qu'il y a des gens qui
biso toza basali ya radio télévision nationale congolaise tozosala mikolo nyonso donc ekozela moko to mibale te mpo tosali mingi tosali mingi nakotanga yango te parce que eleki mingi parce que tosali bacadre ya radio télévision nationale congolaise toaso baagent te mais hélas sikoyo ozosouhaite nini mpona baobsèque ya Chaba parce que c'est un grand artiste et comédien qui aujourd'hui a fait la fierté de votre travail souhait na eza nini mpona baobsèque na ye obsèque kutu mpona nini papa obsèque oya après malamu nde toko toza nano bomoi boye tozela baobsèque te po bese balobaka mabete balobaka malamu motu wana azaki malamu motu wana mais toloba nano mpona te toza nano vivante boye tanto na vivant boye malamu basala naluka nano eloko moko po ekogarantir biso leso bazokende boye bamama bana na biso bakotika na nini mpona place na biso po basali mingi nde wana nde okotula motu wana ke bozwi nini na vie banda bosali mosala donc lokola parce que bozosala mosala mingi mais bozozwa oyo tesengela bino tolobi ndenge olobi message nous commencer dans l'état la biso ton ministère de la culture par rapport à la situation comme la artiste na biso message moko ezate pour l'état mon arabiso l'état est bibiso et ba to message musala boye il faut pas za récompenser non quand baza na bomo yoli ke ba kufa to kusala ba stop obsèque to kusala ba discours to kusala non maintenant so to za na bomo boye ba kalisa ke ba to sala bango lokoni to ke bango ni po de mokolo na mokolo ba famille na bango ba kalisa ke to za la kana icône na kata biso toza la grâce parce que toza famille na biso tifoza la bolingo tifoza la bomengo parce que biso tozo pesa bato bolingo tozo pesa bato bomengo mais biso tozo kufa pauvre de babe angwana papa tika kaka merci beaucoup maman comprenez que maman Lupendo elle est très émotionnée par rapport à la disparition na ba réalité bazo kuta na nango na kati ya musala bango merci beaucoup restez en la matin voilà. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.